Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, na monoko tolo batolanda Christ, toza ba disciple à Jésus, toza ba apôtre, toza ba diacre, toza bana nzambe, mais tozo vivre na ba haine. Oka mutu akangela moninga ne likambo moko asala oloba yo na nentelo finga enga, mais non loba naza diacre, mais non loba naza bishop, mais non loba naza apôtre. C'est que ça apôtre il y a Satan, non il y a Jésus. Oh il y a ça apôtre à Jésus, veut dire aza obligé avant mutu wana sengo pardon yo de joie na droit limbisi. Oza obligé ya olimbisa ye. Pourquoi? Soki yo limbisaka te Mathias Oloba abiyebaka pe papa na bino alikolo akolimbiso te. Bedi nzambe pa limbisaka biso te tango to limbisaka te. Souvent to bosanaka mutu asala o mabe malgré ye mutu asala to muso abosana mabe ango. Mais yo okanga nzoka nde yo mo mikangi po chaque fois mona ke loko ane tukaka yo. Oyoka passe bedi yo moko mi bloka. Il faut fongola bato yo kanga na prison. Pozwa pe pardon ya nzambe. Bato bela limbisa kate alinga ko limbisa te yo kanza na linga osala mabe te pona boya ko limbisa te. Ozo vivre na mabe ozo yeba te yo za nzambe te. Soko sala ka mabe te yeba ko sala ka mabe. Poko mwana nzambe. C'est ko senga ka pardon. Alléluia. Bidi tango senga pardon yango esala okoma mwana nzambe to okota lola na pardon. Koma yo zolinga nzamba limbiso yo limbisaka te. To sala ba erreur. Ton serana lobi bongo na sola na fongola motema limbisa frère. Yo sala ka vena nzambe. Sko yo moko ndondima avant balo sale loko wana sko nzambe na kati ni. Yo moko ndo buka mibeko na yo moko chaki. Soko kanga muto batu mutema tom sa za o nzamba a permettre kaza pembe no pour yo résister na ve na yo le quoi delila tenda zala na problème pas samso ye monda za na problème yo ba biso sala beauté yo sala ngwa koza moi solo ba delila nda mabe no delila za mabe te za yo moko ndo za mabe biso moko nde to zaka mabe po to mitika kana ba ve na biso to sala kana nzambe. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, papa, maman, ya leki. Eba mbote na biso nyonso. Nzambe wana, oya bomba biso utali bumwa mama. Azo continue ko bomba biso malgré ba problème, malgré ba difficulté, malgré o nyonso to yebi ekomela biso ba pasi wana ba choc wana. Maintenant c'est pe la peau. Problème eza mais toza na pema to kufite. Bedi wa mutuya pour nous ezaka pema nzamba pesi ngai na yo. Nzamba zo batela biso photo pesa ye merci. Nazo penser lisusu na yo oyo oloba nzamba tikinga po moni libala te mbongo te na ne oyo. Na ineso nzamba tiki yo te. Il y avait un jour na solana mimoko azaka na moto na ye petio abule la kaye na moto apuse la ke moto nzoka ndako ya kamaladi ya ndeke veut dire aza épileptique dabi petio na daga soki eloko ane yeli a changer kaimer a changer couleur okomona ki atiki moto ake quelque part avandi kimia soki eloko ane yeli papa kwei batu botale okaye moko tio ozonga lamuki apupoli asimbi moto na ye akei. Siko problème nanga ezaki wana to muso esala melaki o asantaka bongo na momo asantaka te siko amemi yo na ba moto ngana automata. Combien de fois tomati mituka ya ba occultiste ya bato akisi bato muso basenga e sacrifice mais yo mati les jours ngo sacrifice e pesa mita cause yo mataki. Bedi nzamba obatelo atoza na nzala. Nzamba obatelo atozanga ya olia. Yango azo mérité to kumise même si ba problème ampia kano ayebi yango mais obatelo. Est-ce que ko penser nanga moto aliziba Bethesda babi malgré 38 ans manene ya pasi yeso ayeba ke aumeli wana. Nzamba yebi ke aumeli wana. Petan ekoki ya osala nayo. Tika nzamba pambolo. Nous sommes sur notre mission. Pour moi vivre c'est Christ. Yango to bandaka boete sans que to lendi sa moto moko atala ngolo nzambe pe bola nzambe.
na vie na ye. Atelier te banda tongo me bolamu wa Nzambe ezaka kozo vivre, ozo pema, ozo espérer kolia bato bakufi bako espérer loko te pa kolia te. Na ba immeuble atiki me yo ate loko ano tiki bike na okutango. Bidi toza na droit kaka ya okomisa Nzambe. Yango avana leka na matea na nga na sengi nga no to pesa makanti na biso koloba na Nzambe na biso merci. Na ngo prier si kezo mi oloba Seigneur merci pour na mona loboko na nga. Merci pour motema na ngai. Na se retrouver na hôpital te. Na moment bato ebele baza na hôpital mais nga na se retrouver te. Est-ce que ko sala ngo avec joie na ngai? Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur merci pour zo batela ngai. Malgré ba difficulté, ba problème wana, naza bonne santé. Maman oazo mona misune zo sala. Seigneur Dieu to kumisio to sanjolio. Pourquoi pas to tikelo moment o na sia loboko na yo? Kamba biso molimo santo. Yonde lobisa biso. To bébé signon sto eza yote. Ezala mosika na biso par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi. Amen. Tikanzamba pambolo lisusu. Nakanisa kutoloba merci Seigneur Jésus. Pour batu belé ba o penser na makambo ba o penser. Menga no to komi na moment kitoko toka parole de Dieu. Nalingi partage na ngai na tongo alelo. Et baki simplice o Nzamba pesi nga don poto partager. Mais nalingi partage yango e uta na makomi. Na yebi oyebi yango bien. Mais nalingi to partager kaka. Naza na Matthieu chapitre 6. Place partage na nga don eza. Matthieu chapitre 6 le verset 9. Mais partage na nga eza na 13 na 14. Pardon, 14 na 15. Mais nalingi to tanga yango poto comprendre pourquoi partage na biso eza wana. Zana batu belé balé kakango. Nalito tanga Matthieu chapitre 6, le verset 9. La Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 12. Et ça peut placer l'été en évangile, au partage na biso alelo. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Ok. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Alléluia. Mais le message nanga to partage sur les pardons. Alléluia. Nayebi oyebi yango, nayebi osala kango, mais nalingi ngana to partager vraiment sur yango. Alléluia. Aweza Jésus-Christ, ndazo pia batwabi, voici comment vous devez prier. Mais abandi sabanga bi bokoloba notre Père qui est au ciel, vedia loba na biso. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, oui, que kumisaka et tout sanjolake. Mais, eloko esalingana zo partage nanga, pesa la thème na biso to partager lelo, tamso le kakango, a commis quelque part ya motu ya lobi, tango boko prier, na ba prière na bino na sija pardon lobi, boko sambela boy. Limbisa biso, asuki wana te. Lokola biso to limbisaka baninga. Ah! Veut dire, partage sur le pardon. Veut dire, bato bazalaka prêt to pressé en senga Nzambe bolimbisi. Eza bato basengaka bolimbisi te. Mais ça bato déjà balimbisaka bato. Sikoyo, place na obi na kotelema, ngana otozo tanga na yebi otanga kango. Otiaka ndekate. Na verset 14, il a dit quoi? Abi, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Veut dire quoi? Il y a beaucoup de gens balinga olimbisa batute. Mais alinga balimbisa ye.
Il y a beaucoup de gens, tous prêts, tout ça là comme bébé. Mais, tous prêts, il y a autre chose, Seigneur limbisanga, na kuyaki, na saliboy, na zongisi, Seigneur salabo, papa yokelanga mawa. Tolela pa nzambe, mais nzokande pardon ya nzambe za na condition. Condition nango zanin abi. Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Avant na kota na partage na ngai to na prédication na ngai, na to na pardon c'est quoi? Le pardon c'est quoi, Babi? Action de pardonner une faute, une offense. Veut dire une faute ou une offense. Offense c'est quoi? Babi, injure de faux ou des paroles. Veut dire injure de fait ou des paroles. Veut dire moto moko fingi yo, moto moko sali yo mabe pe nanko. Offense c'est logo moto sali pe nanko. Mais yo ozo obligé au limbisi. C'est ça des chrétiens. Au moniton tolobaka naza chrétien. Cause la chrétien za kombote slogan te za vie moto abika. To identité moto balati sai. Veut dire cause la chrétien za comme Christ. Tokomona notre Seigneur Jésus, na bato bazotanga soko tangi Luc chapitre 23, le verset 34. Okomona comment Jésus-Christ, notre sauveur, bazobete sete, aomona bato ango. Balongoli bilamba, aomona bato ango. Balatisi ekotanzu bazomona bato ango. Bazui même lambane baobeta ango zeke, aomona bango. Mais ce qui m'étonne, aloba, papa limbisa bango, car obo sala ba yebiti. Bato ba bete sete batelemi na koma lo ba yebi o ba salate. Deuxième action, okomona ngona Acte chapitre 7 le verset 60. Il y avait un homme dans le nom de Étienne. Bazo bambe mabanga, bazo lapideye. Alobi papa kotangela bango mabe o ba salate. Mais nous les chrétiens d'aujourd'hui, na monoko tolo batolanda Christ, toza ba disciple à Jésus, toza ba apôtre, toza ba diacre, toza bana nzambe, mais tozo vivre na ba haine. Oka moto akangela moninga ne likambo moko asala oloba yo na nentelo finga enga, mais non loba naza diacre, mais non loba naza bishop, mais non loba naza apôtre. C'est que ça apôtre ya Satan, non ya Jésus. Oh, il y a ça apôtre à Jésus, veut dire, à obligé. Avant Moutouana, c'est le pardon, yo de joie na droit limbissé. Vous a obligé à limbissa. Pourquoi? Soki yo limbissa kate, Matia Zoloba, abiye baka pe papa na bino likolo ako limbiso te. Bedi nzambe pa limbissa kabiso te tango to limbissa kate. Comment toko sambela, comment toko samakambo ebele? Mais to bosa na kolimbisa batu, kufongola batu na mitema na biso ezate. Lelo to vandi na barankine. Ya salanga boy, nga na olakise, nga na kovange, nga na ozongisa boy. Comment ça? Orgueil etondi na mitema na biso yenga na kolimbisa ka ete lobala musa mama nanga. Wana un chrétien mutu o sala bongo. Vidi to vandi trop na église na makamobo a mike frère wa ina oyo sœur wa solaka na ote nanyo atongaka oyo nanyo azaka boy. Pourquoi ya salaka nga boy nga pe na kozongisele nga na kolakisa ye. Wana eza bizaleli ya diable, eza nzambe te. Alléluia. Bedi ba chrétien bavandi trop na ba vengeance. Ya linga nzamba limbise, mais ya limbise ne ba alimbisa ne ba tuté. Yango na lombangu na olinga totanga nayo histoire moko yebi yango bien na Bible. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, le verset 23. Mais à mon tour, il y en a 35. Écoutez ce que dit la Bible. Le verset 23, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui a amené
un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il lui fît vendu lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il lui avait, et que la dette fît acquitter. Les serviteurs se jetant à terre, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je ne payerai tout. Et 27, émis de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Alléluia. Awa, totangi, histoire moko na Bible. Babi, le royaume de Dieu est semblable. Jésus montopia ba masisi. Abi, il y avait un homme. Maître azozonga na retourne alingasa la compte na makambo apesaki ba serviteur. Ma yo kuta serviteur ne moko aza na nyongo oyo okokata kofuta te. Babi maître oyo ayoki kanda bisie yo kofuta nyongo te. Nadi otala degré nyongo wango. Balobi abisie inazwa yo na teka mwasi no na bana na yo po nyongo langa esila. C'est nyongo wango ezaki ya ndenge ni. Mais ce qui m'étonne, moto ya fukami abandi kolela maître limbisa ngai. Maître pardon. Pesanga tata, salata na patience, na pota na ndenge na kosala po na futa nyongo no. Oyo lekeli nga lisusu maître ana esali mawa 27 babi, émis de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Je dis atiki akende pa zongiseli nyongo wana. Abi ko futa te. Poteli nenga sengeli bolimbisi. Souvent biso tolinga bongo. Soki mutu ana problème na likambo mutu, na senga pardon alimbisa ngai. Amen. Mais na lingi to continuer na baki esuka na 35. Ngana to banda mitala na kati na biso. O biso to linga kanzamba salela biso il faut to sala ngo pona bato. Malgré ça passe, azo obligé biso to sala ngo. 28. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs racontera un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il est saisi et l'étrangla en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas. Alléluia. Son abina tango yo leksangai na yo. Balobi, tango azobima, ye oba ucho limbisa. Abima kuta na boy. Elonga libabe. Ayo kuta na pena moto azana nyongo na ye. Eloko aliboso babi a étranglé mutu wana. Yo kuta nyongo nanga. Moto ya bondeli ya lobi limbisa nga azala na patience na opeso alobi jamais yo il faut futa. Yo ok tanga onti na 35. Alléluia. Bedi moto wana bandi obondele ye ba ucho limbise na nyongwa mukie. Ya munene plutôt oyo linga ezwa ye na banane. Ba yokeli mawo. Kaka le même malobo ya utiliser, ba utiliser ngo pa na awa ya boy. Abi jamais yo futa. Si quoi salitango ba osala débat wana batu ba ucho mona ye ba ucho limbisi batu yebisa maître babi oh, maître raisonner mutu oyo uti ko limbisa wa ya ucho kanga mutu na nyongo kuna zali banda akangami na mutu ana il faut kaka futa nyongo na ye aitrangle même aboma e kaka je dis tanga verso maître tango yoki yango babina 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Babi tango ba komi pas maître alobi encore yo tinga même muto ana pione yo okufuta mbongo nanga soki te obima te.
nde na 35 balobi lolenge moko nzamba kwa agir na bato balimbisaka te. Vedi yo sambelaka molobi oyo nga na kolimbisa te yazaka enemi na ngai. Yo priaka molobi non na kobosana nyonso me oyo te. Un jour na yamba ser na nga mona bande ko encadrer na motema ne mate mona te sur le pardon. Yaba sujet tote ya lisute na église tolingi ka ko voyager ko mata ou salabu bato ba mata wana bazana na mitema moko likundu ya ba frère na bango. Yo kasi Joseph po akoma mokonzi faki nzamba étudier motema na ye atale bien soki déjà limbisi ba frère na ye soka limbisi ba frère neta garder rancune wana nzamba alinga pamboleta. Il y a des choses de Dieu on nzamba loba e kokisama na ba vie na biso te po tozana na ba rancune ya salaka nga boyenga na kangela ye motema ya zongisaka boyango nzamba ko pambola biso te po lipamboli ya nzambe yaka pona batu non pona yo moko na famille no mais pona batu misu pe ba bika yango moni tozo limbisa te yango makambo beleza bloqué kati na biso tozana droit ya ozongiselaka batu mabe ya kosala bo meto bosa na bolamu wa nzambe obi nzamba saka biso bolamu chaque jour mais biso to bosa na kango nzamba sala biso bien chaque jour mais yo zo bosa na ozo bafouer nzamba sala pona ba vengeance inutile yanga na yo poto sepelisa to mi sepelisa. Alléluia. Bedi penser à Bible ya Matthieu Jésus azolobela ezaki tokoka kolimbisana. Tokoka kolimbisa bato kozela kata sengo pardon. Okamtaba Yesu ka sengi pardon te. Alobanga te. Pourquoi poisana moi poste moko boye? Poisala moi loko moko boye? Po batia ye nani oyo? Ezaloza gouverneur okokufa. Ezaloza bourgmestre okosila. Tala ba poste bato ebele bazana ngo lelo rais. Alisu na pouvoir te. Notre président actuel, président Fati. Yemo na mutu na yebi ke mandane aussi là. Ata pousi ata salinine et aussi là. Soke silite liwe go ya. Alléluia. Bedi bana na biso ba yebi kende bazana suka na bango ekozala. À quoi sert to bomba ba rancune na mitema na biso pona bato. Alléluia. Bedi ser wana lobi abi papa na rana kanda nini. Abinga na salaka vena nzambe. Moto ako devierge ngeza moto kaka obalanga. Mes frères moto kome kozana ya kosi ko sambila na kanse mobala bien aya na pesa nzoto nanga. Ali akindane tango to vivre na to komo vivre komo moni sanga bambanda. Akomisoki na basi combien na mona katilelo na yina e mate yote ande salinga na tubela. Na kanga ye na mutema. Webi souvent to bosanaka mutu asala o mabe malgré ye mutu asala to mso abosana mabe ango. Mais yo okanga nzoka nde yo mo mikangi po chaque fois mona ke loko ane tukaka yo. Oyoka passe vedi yo moko mi bloka. Il faut fongola bato yo kanga na prison. Pozwa pe pardon ya nzambe. Bato bela limbisa gati alinga ko limbisa te yo kanza na linga osala mabe te pona boya ko limbisa te. Ozo vivre na mabe ozo yeba te yo za nzambe te. Soko salaka mabe te yeba ko salaka mabe. Poko mwana nzambe. C'est ko sengaka pardon. Alléluia. Bidi tango senga pardon yango sala okoma mwana nzambe to okota lola na pardon. Koma yo zo linga nzamba limbiso yo limbisa kate. To sala ba erreur. Ton serana lobi bongo na sola na fongola motema limbisa frère. Yo salaka vena nzambe. Sko yo moko ndondima avant balo sale loko wana sko nzambe na kati ni. Yo moko ndo buka mibeko na yo moko chaki. So ko kanga muto batu motema tom so aza o nzamba a permettre kaza pembe no pour yo résister na vena yo. Loko a Delila tenda zala na problème pas Samson ye monda zala na problème. Yo ba biso osala bote yo sali yango akoza moi solo ba Delila nda mabe no Delila za mabe te za yo moko ndo za mabe biso moko nde tozaka mabe po to mitika kana ba vena biso to sala kana nzambe. Aujourd'hui les hommes de Dieu bazana ba rancune surtout quand une église biso ba serviteur de Dieu. Na lina fongo la parenthèse moko bongo na ke oshite. Nani ayebi nabi
Awa na makomi na nganabi, pourquoi Jonas avait fui à Tarsis que d'aller à Ninive, là où Dieu lui a envoyé. C'est la question. Question na ngana lobi, pour na nini, est-ce que tu baka pourquoi Jonas a kimaka na Tarsis, ke akende na Ninive sika nzambe atindai. Totanga histoire à Jonas bien. Jonas so aza soki prophète, soki messager. Pardon, soki te yalo kwa nabo. Aza messager. Oyo nzamba tindaki po akende ko annoncer évangile. Po ke ko annoncer batu babika. Mais est-ce que ngano to yebaka pourquoi boyaka kendaka quelque part? Ba lecteur ba mekotanga Jonas 4. Ndoko comprendre na Jonas chapitre 4. Ndoko yeba mutema mabende pusaka ye akima. Il y a des serviteurs aujourd'hui le banda kwana na okende te ko sambela. Kuna ba imilianga. Tona banda kola. Nzamba tindi yoyo boyi ko kenda pela nzambe pona makamno yango moni biso bele awa akoza musala nzambe to kimi yango makambo ebele to komokanisa ba demo makambo esimba te na bwatu wana babiloko bato ko mobwa kama akoza Jonas tala mon frère okimi apela nzambe akoza ba rancune na yo okimi apela nzambe akoza makambo na yo tanga bi omona livre wana okuta ndenge nini Jonas aboya pourquoi pour ya eba nzamba zalaka ya bango na lina biso longola komona ka nzamba zalaka ya yo nzamba zape ya bapayen wana nzamba zape ya bandumba wana o biso to mona ka mabe nzamba zape ya bato yo mona ka na église otito ya oyo eloni azana oyo mona ka yo za danger na église bango baze le côté te nzamba zape ya bango Mouta salabo, mabe. Mouta, oh, yoka ko salaka ndezaka bien. Jonas pour lui, aokanta yenda za bien. Ndenzamba côté à Jonas na Jonas chapitre 4. Naningo ko tangango. Jonas tango atei amoni ke nzamba limbisi peuple à Ninive. Jonas alobi sene na yeba nango za kaboyango na banda okima nanga. Bedi pour ye asa marque ba prophète à lelo ha teribosha. Oyo azana rancune ne malinga sela nzambe te. Alléluia. Yango wana nayebi ke continuité ya message na biso ekoya. Toyeba pourquoi Jonas akima à Tarsis à cause alingo limbisa ta bombi haine. Nde nzambe oteya ba Jonas na mbongi na makambo ebele. Yango message na nga na yena isa muto moko tokoka kolimbisa. Kozela kasengo pardon te mais yozala de après. Ya olimbisa ta sengi pardon te. Nzamba limbisa biso te poto sengi pardon. Mais nzamba limbisa ka biso déjà bien avant. Yango moni alandaka Adam et Ève. Aolukela bon pardon na makasi. Tika nzambe apambola biso. Message soke toucha kiyo. Fongola motema no. Sozaki na moto yo limbisa kate. Banda olimbisa elelo. Soza na moto mo kangela motema kende même luka eloba. Osalanga mabe na limbisi yo. Tika nzamba pambola biso nali na prier na moto moko ayoki motema ne charge kangi miso esite zwa miyolo ba Seigneur Jésus na oki message na yo na kangela ki bato na mitema na ngai nazaka na difficilement pona kolimbisa Seigneur yokelanga mawa kobanda lelo limbisa ngai pe kobanda lelo nandimi ko limbisa bato nyonso na kanga na mitema na ngai de père que yo po boya ko limbisa ngai lobi dans le nom de Jésus de tolobi amen tika nzamba pambolo sokolingo komela biso komi na se wana na commentaire na yo okoloba amen mais na sengi yo partager pona bato ebele to te yanga na elongo partager message yo partager ce que nous benga biso ou bengi biso na plus de 43 89 44 67 927 plus de 43 89 44 67 927 okuta ye beaucoup berger obed bizila même na WhatsApp